célèbre Papier Bisikita, les grands pétroliers, Ferrer Maboubouli Popo, de Toulouse, Maman Kopo, Maman Thérèse, Elodina Forite, Eve Kamaja, Sokina Yote, Nani Mosusu, Mère Solange, Maman Nanardine, toujours Mopanzi. Alléluia! Radio-télévision du Salon, Sambouana Joachim, toujours en forme dit HM au carré, you get mon conseil pour maman, d'ailleurs acoustique, Ridivite Tampo, Rajor Fouati, Maman Béatrice, Zambé, Azali Malamu, Merci bande nyonso bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision Lisolo. Nalingaka yo mingi Nzambe ozali malamu, Nzambe ozali malamu, ozali malamu mpe okotikala kozala malamu. Merci na Nzambe pambate iyo pesi biso lisusu mpema oyo siliko pesa biso yango tolobi ozali Nzambe malamu. Kosala oyo sala kibiso na kati na mokili oyo yango tozali kobenga yo Nzambe malamu. Nyonso oyo sala na kati na biso pe na kati na mabota mabiso Nzambe ozali malamu mpe tolingaka yo mingi. Tika ete kombo na Nzambe wana ekumisama lelo libela na libela mpe Nzambe oyo asala likolo na nse pe bikela mobinso na kati na mokili oyo amona na malamu esika yo zali mpe kimie ya Nzambe eyeba kofulusama kati na bandako na bino oyo nyonso tozali na ba probleme ba difficulté nyonso kati na ye elikia esika ya Nzambe malamu. Elikia esika ya Nzambe esika ya mutu ya mokilité. Ne confiez pas à l'homme. Si tu confies à l'homme, tu seras dessus. Confie-toi à l'Éternel. Ya solo yango to bengi ye Nzambe malamu. Amona na malamu na kati na libota na yo. Soki olobi amen. Mpe nyonso esili kokoki samba. Frères et sœurs, dites amen, amen, amen. Alléluia. Ya solo bandeko Nzambe azalaka toujours malamu. Mbote na mama Nkoko malili si ebandi tia ba chaussette na makolo na yo bakisa ta misatu. Mama Thérèse sunga mama esika yozali Thérèse Mondele. Mbote na mama Elodie na Floride mama Engalisa piele MK Madia. Mbote na Empereur Mavungu Lipopo de Toulouse mwana kenda sango Toulouse mobimba na maboko na ye. Mavungu Lipopo de Toulouse Empereur Mbote. Mbote na les grands pétroliers Koloma Solo. Timola mabulu toko timola te. Mbote na Papi Bisikita, mbote na Odon Mpambu, mbote na bandeko nyonso o bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo. Mbote na bino esika bozali, mbote na mama Makila Ngoyao, mbote na Tatuluba Joie International Trésor Mpwati, mbote na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo kulutu Zambwana Joachim. Mbote na bandeko bozali kolanda biso mama Nunu elongola mama Dede mpe mama Alice ba mama ya Mushingla bashi nyonso mbote.
Yesolo bandeko lelo toyeli bino lisusu thème oyo ezali mokuse. Toyeli bino thème oyo ezali mokuse. Tolingi tosolola na bana ya Congo. Lelo tokosolola na bana ya Congo, ba Congolais pe ba Congolaise nyonso oyo bazali na bwanya, oyo bazali mayele, baya kolakisa mayele na bango, baya kosunga. Ngai un simple mutu oyo nayebi ate loko te, moi ndambu oyo nayebaka yango napesaka epai na bino. Oyo bino boyaka nango na kati na radio lisolo boyaka mpo bokolisa ngai mpona kola na mayele na bino. Nga na tie motambu, bino botie eloko likolo ya motambu, mpamba te nyama soki aye akangama. On est toujours ensemble. Mbote lisusu na bandeko nyonso tu oyo bazwami swati mokolo mwa lelo na kati na radio lisolo, esika ndeko imwasi to mobile apesaki yo radio lisolo po lelo olanda. Soyez les bienvenus, soyez les bien koya na kati na radio lisolo. Radio lisolo zali kobenga yo yaka okola na masolo. Soki ozali mwasi na pesi yo kaka. Alors mobali boule kaka. Merci na bandeko. Lelo tokosolola nini? Tokosolola nini? Lelo tomitu na ba question. Eloko nini oyo DSV amemeli biso? Bandeko, ngai na memeli bino eloko moko kaka ya muke. Oyo lelo tokosolola. Eza nango momoko mo grec. Soki na ebite ezali mon grec. Tokomeka nanu ko parler sur la démagogie. Définition ya démagogie ou bien figure di démagogie. Toyeba batu oyo bayebi yango bien. Bandeko ngana yeba kaka moke. Bandeko bino bokoya ko parler sur la démagogie. Bandeko ngai na yebi moke. Nalingi na kola na mayele na yo ozali kolandela biso na kati na radio lisolo. Toko parler sur la démagogie dans toutes les figures, dans toutes les formes, soit na forme politique, na forme religieuse, na forme culturelle, ndenge tofanda kaboye. Chacun de nous a ko développer, soit ko argumenter na sujet otoye la démagogie. Donc, le mot démagogie vient du grec démon et agogos signifie celui qui conduit le peuple. À l'origine de ces mots n'avait pas la connotation. Lelo tokomeka nanu mwa moke na mwa buzoba nazalaka nango na yebaka pe mingi te, me na lingi na bandeko bosunga ngai. Soki bolobi na sens politique eza lokola dans laquelle un politicien aflataka groupe moko ya ba peuple ya ensemble ne fiske ba adhérer esika yazali mpo azwa population. Nabanzi bandeko o bozali kobenga ngai na Skype boye boche na conférence ezali vraiment malamu te, bomeka kotia na bandeko oyo bobenga moko moko. Nabanzi ezali malamu te ndeko na ngai oyo ezali kobenga biso na Skype bato ebele ezali malamu te. Meka ko kata Skype na yo bayindo bola muka mpe tika kobenga bato na nzela ya Skype ezali malamu te. Tozali toujours na kati ya radio. Merci bandeko oyo bazali kobenga na conférence, bo kata conférence na bino s'il te plaît.
na banzi bandeko oyo bakoyoka bayoki na banzi bandeko esika oyo lelo tomeka nanu kosolola la démagogie na sens politique tobenga biflata olingi ozwa tous les batu na sens bongai na kokende nango na sens oyo tuza kobenga culturel communautaire ndenge tovivaka ke balobake non c'est un démagogue. Alors bandeko oyo boyebi ebele soki okoti na kati na radio koya koloba te ke DSV yo yebi te, alors o expliquer mabe nga naza na besoin na kola bino na bandeko bozali kolanda biso boya ko expliquer biso la démagogie. Alors bandeko ezali eloko moko na sens politique tokokende na sens politique lelo pe tokokende na sens oyo biso tofandaka bandeko motuna na kotuna yo ata kutu Moïse matute aloba bandeko na ngai bolingi na tuna yo motuna tuna na tuna bino ata motuna nani ayebi DSV nani ayebi DSV tokende na bandeko pamba te biloko mingi ekutami na kati na yo pe ekutami na kati na bandeko lelo tokende malembe malembe bandeko na ngai po bokola qui est démagogue. Et puis pourquoi bandimelaka kaka bato baza ba démagogue? Pourquoi bato bandimelaka bango? Parce que bayebi koloba wana natuni. Pourquoi bato bandimelaka bato wana? Bayebi koloba ou bien bayebi lokuta. Voilà bandeko oyo bozali kolanda ngai nafungoli nano ligne. Nazo zelana na yamba 5 personnes na ligne po toyeba ke ba congolais sikoyo bakomi kokola mpoto fungola poke. Papa na biso mayamba fungola ligne. Ndeko nyonso akobenga akokota ako expliquer po temu oyo na memeli bino ezali temu moko ya motuya. Lokola nanu tofungoli yango te ba parenthèse to ba paramètre tofungoli yango te bato bazo comprendre te mais DSV alingi koloba nini bato ba un homme intellectuel basio batanga soit mibali batanga na banzi mo o démagogie eza ko lakisa ye makambo ebele akoyi ko définir ba makambo ebele pe akoyi ko pesa expérience na mo o démagogie. Mais ceux qui ba politiciens baza ba démagogue. Alors ceux qui ba pasteur baza ba démagogue. Ou bien ba combattant démagogue. Ou bien ba taba radio. Ou bien dans la société. Est-ce que le Congo doit marcher? Est-ce que nous les Congolais toko zalana bolingo entre biso tandis que ba démagogue bazebele na kati na biso na kokipe ko tuna bino ba question pourquoi lit oyo tozali ko bunda na Hippolyte Kanambe ça prend beaucoup de temps? Pourquoi lit oyo tozali ko bunda na Hippolyte Kanambe ça prend beaucoup de temps? Parce que parmi nous tozana batoyo ba démagogue ba démagogie basé belé na kati ya liti oyo yangwane ezali ko liti ezali ko umela bande ko ngai obo zali kolanda ngala na kumisa kabino mingi po bino batu boza mayele nga vraiment bolongola ngai mena lingi eloko oyo bo enseigner nga bo enseigner bato baza kolanda. Nani akoki koyeba mutu na Skype bien koleka mwasi na ye na kati na ndako?
Pe nani akoki koyeba mutu bien na kati na Facebook koleka mwasi na ye na kati na ndako. Ata mwasi na ye na kati na ndako, eske ayebi mobali wana bien? Balobi mutu na mutu, mutu ya kosaka, mais akosaka jamais conscience na ye. Conscience nezalaka jamais tranquille. Ayebi ke oyo nazali koloba nazo kosa. Akokosa bato me akokosa conscience na été. Alors parmi biso ba congolais, ba combattants, ba combattantes, tolo banano démagogie. C'est quoi? Tolo banano na mon oyo démagogie. Lelo tolingi bandeko bobimisa yango na ba paramètres belé. Soki tokoti na politique, tozana trop de bateaux bazaba démagogie. Tozana trop de bateaux et ba démagogue ebele na kati na lit na biso. Yango eloko moko ezali ko marché te. Alors bandeko, nani ayebi yo koleka mwasi na yo? Pe nani amiyebi koleka ye moko? Bandeko nakoki kopesa exemple moko. Nako fungola mingi te, mena tche deja line bandeko bokota. Napesa bino exemple. Ndeko na ngai eloko oyo lelo teza ko beta oyo motute oyo. En tout cas soki okoli na émission oyo te, peut-être l'église okola pe jamais. Émission lelo naza ko betela bino CTP mukoroto. Bolanda ngo na bokebi. Bato ba yebi te ba yoka. Bato ba yebi ba lingi pe ko enseigner peuple congolais sur la démagogie. Alors bandeko bo kota. Pambate ngana ko kende na ba côté mususu. Mais bino bokoyi ko memango côté politique, côté religieux, côté nyonso bokoyi ko mema. Pour muto azali na démagogie, cela veut dire lokuta kati na ye et comme lokola arme oya ko détruire voire même population. Nazane sengo mingi tango nazali komona batamayele baza kokota, ba ingénieur baza kokota batamayele, nazane sengo nakende na kote moko boye pona fungola bandeko toke na kote politique nanu te, nakende na kote moko boye. Bandeko bolanda ngai, un Congolais toujours azana kuto pona kotuba kaka ndeko na ye Congolais. Bandeko bolanda mwa ba exemple nazo pesa po tango toko kota vraiment ke bandeko bakoti boko comprendre loko nini DSV alingi koloba pe boko comprendre o bandeko baza koloba. Tozalaki ko solola nandeko na nga Lubajwa. Bolanda biso na cheka akomba Lubajwa po akosilika te. Na bandai ko solola na Lubajwa. Na yebisi Lubajwa ngana botama esika boy. Natanga école gardien nanga esika boy. École primaire nanga esika boy. École secondaire nanga esika boy. Humanité esika boy. Après Lubajwa l'air na bandaki nazalaki na humanité nasalaki sport boy. Nazalaki boy. Tango na longwaki wana Lubajwa nakendaki na mboka boy. Nakena mboka boy nasalaki boy. Na longwe na mboka wana na mboka boy. Na komi na mboka boy nasali boy. Tosololi na Lubajwa. Lubajwa yebi moi parcours ya DSV ndenge tambola. Est-ce que Lubajwa akoye ko prétendre que non ayebi DSV? Akoye ko prétendre que ayebi ngai ayebi DSV très bien?
Mais soki Lubajwa alingi ko détruire ngai pour à gagner population, pour à gagner batu tout autour na ye, la démagogie. Ba même parole oyo nga na yebisa Lubajwa, na yebisa Mpwati, na yebisa John, na yebisa Mama Iget, na yebisa Papi Bisikita, les mêmes paroles wana Lubajwa ko utiliser comme arme na ye. Pour na nini? A détruire ngai envers Batouana nyoso tout. Et que Lubajwa soka lobi que je connais DSV très bien. D'ailleurs DSV, oui, je le connais ce type-là. Atanga école gardienne na telle place. À Salaboy, à Salaboy, à Salaboy. Nanya kokota Lubajwa doute. Na oyo Lubajwa koloba. Personne. Ekoleka na video. Abakisi na lokuta na ye. Batu bakoloba. Ah, Lubajwa panzi DSV ma B. Aïba vérité tout à DSV ko. Alobi koute DSV atanga na école boye. Alobi atanga na école boye. Alobi asalaboye asalaboye. Alobi nyoso tukuta bimisi lisusu na makamususu. Oyo biso toyeba kite sur DSV. Oui que bapanzi DSV danser. Est-ce que réellement que Lubajwa panzi DSV? Démagogue. Apanzi? Mais arme oyo ba ebisi vérité ya muninga ebisi vérité na vérité wana tango bazwani mabe pona ko panza ko gagner batu ebele. Mais Lubajwa ako utiliser kaka vérité onga na ebisa kiye mais akotisi lokuta po abomanga kitoko batu bakoyoka balobi ke non Lubajwa ayebi DSV très très bien bino bozolo banini makambo Lubajwa bimisi ezali très grave. Oyo DSV a bomba mais Lubajwa bimisi yango. Alors, tokoy koloba parmi nous les combattants, parmi nous batu oyo tozali kobunda, ba politiciens, ba combattants, ba journalistes, tout le monde, ba pasteur. Si quelqu'un est démagogue, démagogie, alors bandeko, boye bisanga est-ce que batu ya ndenge wana na kati na lit oyo tokoyi kokende ndenge nini? Yango bandeko, tokoti nanu tozokende malembe. Lelo na lingi ngai pe na yekola. Na lingi bato mayele lokola ingénieur John Tumba. Baya kotalisa biso po moto ya zali na yango il faut kokumisa ye. Lokola ba trésor Mpwati. Baya kotalisa biso. Batatulu Bajwa international. Baya kotalisa biso la démagogie. Aux forme moko au talisi biso pour changer deuxième forme toke tokokene na ba forme pour peuple congolais oya zalaka bongo peut-être akoki kokola. Alors si parmi nous batu ya bongo bazali tokosuka wapi na fungoli line na ngai papa Mayamba banda kokotela ngai batu nyonso tu bako benga pamba te na lingi nakola nalingi nakola nalingi nakola tolingi tokola tolingi tokola bandeko nana koyi ko prétendre que non. Est-ce que ngai na koyi koloba na batu na yebi mbuta zambwana très bien? Non, na yebi très bien te na yebi yaza na Amérique nga na Allemagne na yebi très bien. Mais ceux qui na so parler bino sur mbuta zambwana boko ndimela ngai ke DSV ayebi ye bafanda na ye asala émission na radio pendant des années ayebi ye. Mais c'est faux et archi faux. Yebi mbuta zambwana te. Comment na koyeba yeba makama mbuta zambwana na ba Skype nde tozo solo la boy? Non. Alors ezakaka na bembesile oyo bandimelaka ba démagogie. Peut-être à confirmer que non, oui. Ngana koyeba John Tumba to solo laka. Mais ce qui n'a pas une information sur tout, c'est faux et archi faux. Na yebiete. Est-ce que yako yako laksanga makambu tu ya sala kuna? Non. Est-ce que na monango? Non. Pourquoi? Ah, gaye congolais.
tokola lelo na ye vraiment na thème oyo na lingi bato mayele lokola bambuta zambwa na Joachim baya basunga DSV ngai ko na suka na école gardienne mayele pesate alors bandeko soki bosungi ngai te na koyeba ndenge nini papa mayamba kuna na régie en tout cas papa mayamba pe asilikaka bato nyonso bakotaka ta mbote bapesaka ye te ye azali komona pasi kuna na kati na régie bandeko bakanisa papa mayamba te zoseka mayamba ezaka musala Congo likambo te nzambe azali ya solo bandeko oyo tozali koloba na kati na radio lisolo papa na biso mayamba fungola singa oui tomoni bato babandi kokota voilà namoni sikoyo bato bakoti na tango oyo sikoyo bato bakoti tolingi tokende tobanda kopesa bato zwa tango na yo lobana bopete nyonso tu peuple akola nakoleka na lombangu epai ya Tatulu Bajwa international na yo kana ba développement na ya komema biso kote nini po peuple oyo eyebite ekola lelo. Merci Tatulu Bajwa international. Mbote mingi mbote la biso nyonso bato nyonso baza na conférence na pesi bino mbote na nkombo ya Nzambe oyo ya solo, Nzambe oyo akela mabele. Je cite mabele oyo ezali na ba produit nyonso oyo mokili mobimba elukaka. Nzambe na pesi yo melesi ya kopesa ngai lisusu pema lelo pour que na kumisa mabele na yo. Mabele oyo ya boanya. Mabele oyo ba misusu bakomi komi tutela tolo ke bango bauta na mabele wana alors que mabele wana ezali na bakolo na yango oyo yo Nzambe opesa bango. Je vais citer encore Batouana ezali ba Congolais. Ba Congolais ya solo oyo lelo bazali libanda, bazali nakati et puis batu oyo basambelaka na ba église ya ba satana bakotisi ba makambo ebele baye na ba politique na bango oyo ezali kobengama lelo na sujet oyo ya démagogie. Sujet ya démagogie ezali kopengwisa na ba combattant na ba oyo bazali kosala pongi ya kosala kuna na mboka na ba peuple congolais biso nyonso tukoti na likambo oyo babengi démagogie. C'est malheureux que tozali koloba yango na lopoto ya démagogie. Il fallait toloba yango na monoko na biso batu ya lokuta na kobenga yango lokuta na kobenga yango irresponsabilité na kobenga yango moyibi na kobenga yango pourquoi pas kindoki ya ndenge nini parce que il faut na minute koya na bambula mutsusu koya faut te étudier kindoki wana elakisi vraiment nini. Alors démagogie moana ezali na ba sous-point ebele ndenge papa DSV a outi ko démontrer awa ezali na ba dans le point culturel même scientifique ezali na kati politique etc. Alors ndenge ngai naza komona likambo oyo ya démagogie et côté la biso misisa bato nyonso tu ba comprendre d'abord le mot démagogie et la kisi na sina lobi yango kutu na monoko na biso. Donc pona nini likambo yango et côté biso lukuta tolingi kaka ngai tango yo moto obandi kolinga koloba kaka ngai balobi komona ngate est-ce que ngai nde nalobaki ngai
oyo makambo ya ngai okomona nakolakisa ye binga naza nani ngande naza bamususu bazate asoma tango kobi koluka likambo wana ukoti na nzela sikoyo banzela nyonso to ya lokuta ya motema mabe pour que yo ozala baloba ngai donc yo ngai kaka ngai ozoma nakopesa lisese moko apa lisese oyo ezali ya mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila abundaki pour azwa pouvoir na Congo période ya Mobutu. Akokaki te afandi na Tanzanie. Ba mindele oyo ba plasaki Mobutu bazaki makasi. Balobi awa mutu oyo azosalela biso tokolinga mutu mususu akota wati. Mzee a comprenaki que en tout cas ezaka batu wana mindele pour que okota na pouvoir na Congo. Ake komi pesa na batu wana na 1996. Mais ba garde-fou ya idéologie démagogue ezalaki te. Zela ezalaki ya kitoko pour que akoma na Congo abongisa Congo. Idéologie ezalaki kitoko. Mais ba garde-fou ya idéologie wana pona koyeba que ennemi na biso azali nani. Ba garde-fou ezalaki te. Akotaki na batu wana akoti bapesi ye Barwande ti bakomi na Kisasa lelo. Amen. Après ça, aye ko longola sikoyo démagogie a utilisaki pour que akoma na pouvoir. Maintenant asale la peuple. Ou monique Batouana Bamindele. Je le cite. Bill Clinton et la Margaret Albright. Oyo bakambi Congo ti lelo na kati ya makila ya koboma ba Congolais. Bayaki koboma ye. Alors, la question revient jusqu'où la démagogie est amené biso na élément moko ya positif, élément moko ya positif. Non, la réponse c'est non. Quand on utilise la démagogie, on ne peut pas arriver na solution moko positive. Alors, à ce moment-là, il faut toyeba que ceux qui tozali na groupe songolo, ezala na groupe ya ba combattant, ezala na église, yowana pasteur, ozui pouvoir ya ki pastorat en utilisant la démagogie, le nom de Jésus, ou bien de Mohamed, ou bien de Bouddha, pour que au Kamba Congo, na Congo ya ba musulman, ou bien na Congo ya ba mindele, je viens di Mobulu, ozo contrôler lisusu mabele na yote, ozo contrôler lisusu ndekonyo surtout akome mutu mabe. Kaka oyo aye ngai. Oyo alobi ay ngai, chef d'SV comment? Chef d'SV ngai kaka, chef d'SV. Kaka yo, donc yo seulement mutu mususu te. Alors na kosuka d'abord wana parce que na après awa sikoyo na kanisi na ko démontrer quels sont les éléments et qu'on fait éviter Babylone Koana y a démagogie, le comportement démagogue pour que la lutte pour un pouvoir fort et zala y a vrai. Pour la défense, y a Mabele au ya Congo. Nalobi c'est bongo. Merci Tatelubaja na intervention na première intervention na yo tokei na Trésor Mpwati topesi maloba. Ouais, merci Papa DSV, bonsoir à tout le monde. Na langue vraiment na bokebi tout mais mo lobaka démagogie sujet à lelo. Mais Papa Lubaja avec tout le respect parce que moi respecte kae
alobi eza eloko eza kowelisa, tu vois, donc démagogie en fait eza kowelisa auti pe koloba ngo ke malheureusement tokoki koloba ngo na lingala te par exemple. Et pourquoi tokoki koloba ngo na lingala te? Parce que eza concept moko ya bato baloba lingala te, eza concept moko ebima côté kaka démocratie ebimenaki. Quelle coïncidence, par hasard bateau va la démocratie, donc il y a déjà quelque chose de suspect là. Alors pour les démagogues, d'abord c'est des flatteurs et des escrocs en même temps. Au moins, tant moi personnellement, papa Desvoyebi, nous parlons souvent que tous les politiciens c'est des escrocs et c'est aussi des grands démagogues. Plus le politicien est grand, plus les démagogues, tu vois. Alors là, on a vraiment la politique. Pourquoi? Parce qu'ils allaient formellement la simplicité. Pourquoi? Parce que je crois que politique, ils allaient au gouvernement anglais. Et on retrouve l'esprit politique partout. L'esprit où ils allaient la sommet du colon, la pyramide, tous ont retrouvé l'esprit partout, même la base. Alors il y a une démagogie et continue vraiment le caractère, il y a battu à chaque jour. Tu vas utiliser démagogie partout. Donc moi je parlerai plus en bref la politique, mais c'est presque partout les années encore. Tu vois, quand on emploie des termes comme la propagande, moi je suis contre ce genre de termes. Il y a le politique, il y a les lots, ils ont politiquement nuisible à l'humanité. Quand on dit propagande, on sous-entend quoi? Que non, on dit, on convaincre Batou, on a raison, on a tort, il y a souci dans les alliés qu'on convaincre Batou. Et pour cela, on emploie des techniques comme la démagogie. Donc, on kolobana Batou, on kolingani on sensibiliser Batou, Batou balandayo à n'importe quel prix. Et pour cela, la majorité des politiciens ou des hommes, hein, parce que ça va donner les belés, employer un discours émotionnel, un discours comment dirais-je, populiste et simpliste pour comprendre. Ils mal la page. On met déranger à Batou, on va récupérer. En fait, c'est des vérités qui vont après être falsifiées d'une certaine façon pour embrouiller Batou. Donc c'est ça qui est dangereux. Et nous avons un peu plus loin pour la colobaké. Vraiment, ils ont faute à Batouté, ils ont plus faute à politiciens. Tout ça, quand il y a trésor en poiti, tu éviter et ce qui est trésor en poiti à Katani, Pambate, Tangonios, Micronae, et Zaliko Salama, moi mon boulot. Nabanzi na kolekana epai ya mbuta nangai mbuta Zambwana. Soki ozali kolanda biso na pesi mbuta Zambwana maloba. Ya merci bande konagai na pesi bino eboto na bino bozana ligne na ba oyo bozali kolanda biso na libanda. Sujet lelo yo en tout cas eza kitoko mingi parce que za ko combiner ba solution ya pays na ba makambo ezali kolekana pays. Démagogie photo banda boko pesa ngo définition de bande ko bele ba oti koloba awa eza vraiment bongo bato ba ko sala yango ba yaka toujours na cadre ko tia litoi na place ba pointer intérêt na bango ezali netika mbali soka moni mwasi aza ko sepla na ye il faut yana ba technique nyonso oyo akoyi ko utiliser pour kanga nzele wana soko zana ba technique te nzele wana o kanga yete ba mensonge e kokota ba makambo nyonso oyo ko sala ko se sympathiser o ko sala ngo ba solution immédiate meto ya mpe na politique ba solution immédiate yango wana nde ba profitera toujours na passer ya condition ya médiocre ya vie ya bateau. Il suffit de découvrir vie de place ezali, vide intellectuel, vide manque de connaissance à bateau na situation. Ba démagogue ba yaka toujours kolobete ngai naza na solution na likambwana. Sorte ya flatterie moko boye po yo ondima ye. Mais surtout bato ba kosala la démocratie ba kanila ka mingi bato oyo bazaje na bakiti. O bavandi, o bazana pouvoir, o basimbeli masolo moko boye. Na vie, mais mingi tozo kona na côté politique. Bakoyaka koloba ete bango bazo sala rien. Ngai kutu soki botsenga wana d'ailleurs boye na boye.
mais pour te comprendre très facilement la culture na biso qui est biloko eza kosalema mingi na niveau Afrique pour des raisons ya vide ya bagage intellectuel na manque ya connaissance ba média eza na ngote bato ba même peut-être même pas qu'est-ce qui se passe na est Congo pourtant na kin ni nezoleka na Gombe pourtant na Njili ba milliers eza trop facile pour bato ba kota na ba préjudice moko boye na ignorance ya peuple. Kaya est très facile pour observer na Kaya Roger Lumbala par exemple, c'est un bon exemple pour na kotombola de pupo ba besoin démagogie comment elle est la Canada niveau Congo. Roger Lumbala yemoko azana groupe ya ba makambo o ele kana est wana parce que yemoko apesa pe rebelle. Mais la tango ya élection bo moni tango ya na diaspora comment lamba na ba na diaspora pona ko sauter mbango ko lakisa misapi na ba mususu. Tala kutu bango tala kutu guerre wana d'ailleurs ngai soki bo voter ngai na kokota boye na boye mais tango akoti na nzela ya ngoyimulu na obino so boyebi avandi wana kie na sina komi na déjà awate image ya Roger Lumbala eza ata moke kutu na différence moko te na ba parlement nyonso ya opposition nyonso ya mouvance présidentielle bazana Congo bayaka na population bayaka na cité ko yebsema makama secret biso soki tozwi social eko changer wapi slogan ya ba peperdiste na 2011 bazaki nango toko changer social d'ailleurs to créer ministre social mende musayino sasa koyaka koloba na TV jour to mona mende ay na cité na misala etali social o eza démonstration que mende c'est un deuxième élément o faut boyeba quel genre de bateau to ça na Congo avec ba langue de serpent ba langue o ba main tentaculeuse pour utiliser vraie démagogie oyo eleki même définition démagogique il faut to lukela en terme mususu mutu musuna ko backsla bino nazoke na bateau baza un peu trop prominent au boyi comme on a facilement vraie définition de démagogie Zak babaswe tango za ko sala ba campagne na e partout to mona kina zo tamla yele na kombo na egaka kombo soki fuwe ba ko so shikot ba ko so fimbu nganta na kota na parlement ba ko so fimbu ça va à utiliser démagogie à passer tango comme na parlement et loko liboso Zak la sali fimbu na ewana ora bete lango ba misala M23 azo bete lango bata oni batu ba ko révéler secret ya ba M23 na koma Congo azana sima ya ba biloko M23 mbangu asiliki zwaka fimbu ne wana beta ka yango bata oni boko fute bino bako révéler ba secret oyo ya makamba oyo vous allez payer soit ni saka mutu oyo ayeko sauver biso na koyeba ba makambo oyo bango bako ayeko yebisa biso te elinko loba ete campagne nyonso za salaki c'est la pire démagogie pour na kozwa bato na niveau moko oyo vous ne pouvez jamais accepter ce que bato na mokili bazali o ba wiko yako bakamuna na décembre bon na janvier ba tourner na bango na tamba koti bazane tiaka ngulu ozako mimena mai yakana kene ko pese mai osokola mo eza makasi yakana mimona mai potopoto za oda aboyi. Mais une fois comme kuna o potopoto za kitoko ngulu zongisha na cité azaksuko wako zonga te. Donc entrée ya démagogie nyonso sorti na ezalaka désastre catastrophe jamais epesaka reza kitoko parce que na première place ozaki na intention ya kokosa peuple o ezaki ignorant ke ba pesa yo poids ke yo so koti wana et puis masolo talande yo ko bongsilango. Alors phase mususu ya opposition à démocratie na ya démagogie o il faut tout ça un peu attention. Chaque fois mutu soka sali plan ya kitoko ya ba solution ya ye na un démagogue et ko ina o ke peza ndengi moko mais une fois que mutu azui par exemple pouvoir yango et que tout autour na ye na environnement ya musala o ya ko sala oyo a promettre peuple ki akosala yango au cas où résultat ezako pesa mate mutu na immédiatement il faut zonga place oyo auta ki bato bapona ki aya ko justifier aya ko expliquer na cadre ya ba député yango no yoka ba député bazwaka ba vacances na bazwaka na par terme bazonga kana ba circonscription bango pona ko ya ko détailler plan d'attaque plan de travail plan de propagande bazalaki nango ba komi na niveau nini et pourquoi na niveau wana ndenge a prometaki bango makambo zo tambla te il doit justifier parce que cette affaire là appartient au peuple et peuple a fait confiance mais quand il ne fait pas cela batu bazali banzambe te
pour baya koyeba ete makambo prometa iba eza ko simba te parce que faute na yote immédiatement okokoma pe un démagogue na miso ya bato pendant que tu ne l'es pas mais parce que buzoba na yo ya kozanga kosala injection verticale na côté outi pour ya koyebisa bango ke oza wapi nini oza kosala et pourquoi les choses échouent. Donc ne on a komona na Congo to tirer ba conclusion morale que tous les politiciens ce sont des démagogues, mais en réalité il y a des politiciens qui ne sont pas des démagogues mais ils en deviennent simplement parce que ils ont oublié leur rôle de rentrer encore dans leur circonscription pour donner les détails approfondis là où ils sont et pourquoi les choses ne marchent pas. Merci Mbuta Zambwana Joachim na intervention na yo vraiment au fungoli biso vraiment lisusu moi makanisi ebele tokende nanu epa ndeko Veron topesa maloba nde tokozonga epa mama Ikete ndeko Veron topesa maloba. Moi je papa DSV na bande ko nyonso boza na kati ya émission na pesi bino mbote pe na remercier bino pour bo ndimina lisusu na conférence mkola lelo thème ya lelo eza penza kitoko eza thème moko ndenge moko lobi Mbuta DSV eza vraiment très très large mais ngai eloko moko ko déranger ngai plutôt dans les côtés académiques mbala moko Mbuta DSV au kotisi terme démagogie comme un terme péjoratif entre guillemets. Alors que la démagogie à la base, où ils allaient composition à démos, démos qui est le peuple, ego, qui ça veut dire conduire, à la base c'était un terme qui indiquait la personne qui éduque dans les Grecs antiques. C'était un terme qui indiquait le peuple qui éduque. La question est, n'engeni, moi où ils allaient qui avaient éducateur, et non commis, non péjoratif. Dans le sens, n'engeni to comme na point. Non, en ce qui concerne les démagogues aujourd'hui, tout ça, tout le pasteur, politicien nabiso, attaquant nanda, batata nabiso, comme un démagogue, maman nabiso, comme un démagogue. On peut saluer un exemple qui me concerne personnellement, pour ne pas attaquer les autres. Étant moi-même kimbangiste, vous dit qu'en 2002, on a eu un problème à notre église, qui est qui Kabou, nabiso. Batu mingi natango wana bapoza la question ko tilelo et trouble kanga ba mama batu bazotu na médicaments zo le kanaka église au lit ba au responsable de l'église wana par exemple l'église kimbangiste ba expliquer problème wana et au bazana problème bona ba utiliser démagogie en un seul mot entre guillemets à disant directement oh bandeko ya 26 banini ndeko na bango papa simote banini ba bomaye bon. Voyez-vous la démagogie où elle est? Parfois, la démagogie, c'est quelque chose de très simple. Les démagogues, ils utilisent des termes très très simples. Ils font même appel à la paresse intellectuelle des gens, entre guillemets. Donc, donc, entre guillemets, qui est solution, mais solution déjà, qui entre guillemets. C'est ça un peu l'acte de la démagogie dans les termes dont on peut l'employer le jour d'aujourd'hui. Mais ce qui me choque le plus, parce que je sais qu'on va entrer dans la politique, ce qui me choque le plus, quand je vais voir dans notre pays, le Congo, entre guillemets, nos politiciens, ce n'est pas des grands démagogues. Donc il faut voir à quel point les Congolais est très très bas dans... les Congolais est descendu très très bas parce que les démagogues n'abisso promettre na bango au Kabila à promettre ceux qui 5 chantiers qui il est vide 5 chantiers na sorte tani promettre ni autoroute, des choses comme ça, mais c'est vraiment des choses très très bas, donc ils promettent pas grand chose, c'est ce qu'on appelle la fascination du vide aujourd'hui. Donc les Congolais, n'importe qui peut le berner. On peut pas s'étonner si aujourd'hui les Rwandais qui prennent les armes et viennent nous attaquer, ils puissent entre guillemets nous avoir, parce que même nos propres politiciens, papa Zambouana, papa mais cet homme-là, quand tu parles, il dit rien du tout. Mais regardez le peuple qui les suit. Regardez les chanteurs congolais, ils ont des peuples qui les suivent derrière, et pourtant ils ne disent rien, ils ne font rien, ils sont vides entre guillemets. Donc nous les Congolais entre guillemets, s'il y a de la démagogie au Congo, c'est la démagogie de bas échelle, première chose, et la deuxième chose, les Congolais est fasciné par les vides.
Je vais m'arrêter là, donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Papa Nangai. Toleki et pai tozongi lisusu tokena ne pa mama na biso iget to pesi maloba. Eboto papa na biso za koyoka nga 565. Naza kolanda yo mama ozana maloba. Eboto na bandeko na nga nyonso ba papa na biso na nzela conférence ba auditeur ba auditrice nyonso bozali connecté na radio lisolo.com pour na kolanda thème ya pokwa malelo papa na biso DSTV azolo benatina o etali démagogie ba papa basili tema kolimbo latina ya kombo wana très bien nga sikoyo na zindi esika o DSTV lobaki ete pona nini Congo libération nango eza ko humela envoûtement na kati ya Congo. Pourquoi tolobi envoûtement? Tozana banzambi ebele oyo baye ko envoûté Congo. Tobandina na première batu oyo baza ko envoûté Congo église kimbangiste elongo na babokokiste. Na mwana kazi na bango katolike. Batu nde baza kokotisa envoûtement na kati na Congo bango wana. Yengo zomone ete libération po ya Congo esala maloko ya batu wana bazali. Bitumbeli ya molimo papa. Basai na Nzambe ba pasteur baza kolite butu moi. Kosala ba jeûne prière. Nzambe tata sikola mboka Congo. Na butu pe ba avion na bango edekole na loposo ya nguba. Bashiti boni toza komona bandoki na tongo baza kovimba miso makosi po ete kopumbwaka na poso na nguba pona kolokaka Congo kosalaka collaboration na Kanambe pona kojindisa mboka Congo ngate moto na lobi yango ba image ezali batu ya bokoko babengi chef na bango ya chef coutumier na bango po babeta losambo po na Kanambe. Après toko luka nini ke Kanambe alongwa. Bo banani oyo bazali ko luka batu malédiction ya Congo. Bolimbisi bandeko bandi pamba tena kotanga makomi batu aza kokomela nga balete aw. Balobi ni ata kota mvutema na ke kota mvutema. Envoûtement na kati ya Congo babi batu ba envoûté Congo ezali babokokiste bakimbangiste na bakatoliki. Batu babebisi Congo. Nzambe oyo asala Biblia alobaka ete sengeli moto a vivre na ndenge ye asali mokili. Nani abebisaki confiance en Nzambe? Satan. Satan bongomaki nani? Nyoka. Nyoka yone yaki kosufeli to ya Eve. Soko nye mbumo kokoma lokola Nzambe. Ba démagogie na kati ya mboka Congo. Oyo za rempli na esprit de démon. Na répété zali batu ya bokoko. Na zongi na bakimbangiste pe na katolike. Bato wana nde batu batia envoûtement. Mais le l'église de réveil. Tozana ba démagogie bazali rempli par l'esprit de Dieu. Tango babwaki mabolongo balobi ya bape. Nzamba zokita na moto na yepo na kozikisa. Badémalogue nyonso tout bazali rempli par l'esprit des démons. Oya monde satanique et ténèbres. Pona koya kokotisa envoûtement na kati ya Congo. Bandeko balandi. Ezali mama iketa ezali koloba yango. Ezali molimo ezali kotindanga na loba yango. Ngaite. Sikoyo biso basala Nzambe toko bomba vérité te. Toko sala nini sikoyo poto bengana badémalogue nyonso ya molimo satana. Wete mboka Congo esikolama ngate moto na lobi yango papa na biso DSTV bolimbisi nazali kozonga pamba te bandeko bali kobenga ngebele kokomelanga mikanda nazali kozonga na kati na intervention alléluia pamba te pourquoi mama iketa lobi ndenge wana tozana posa Congo esikolama mais tozana bato batelemeli Congo to cité yango ya mbona zongela na tanga baletelanga liko welanga ezali babokokiste katolike pe kimbangiste bato wana bazana molimo na envoûtement
moto alinga ba définition envoûtement lingi koloba molimo mabe zali moto alukaka kimia te elonga na moninga na ye elonga na mboka na ye moto asoka satibumu ya ye moko pentere na ye moko na keko définir egis kimbangise eza koyena kanamba pe espace à salle batonga parti par là mais pepe kongela kufa ça veut dire bato ndengo na baza rempli par l'esprit des démons pe baye na envoûtement tokene egise catholique baza pe koluka lisungi na bango pe kosambola biso balosako ya esambola ya mawa po ete eglise na bango kende liboso kasi nzambe asala te mpo na mboka Congo bamvute toke lisusu epai ya babokokiste bachef coutumier babokokiste pe basambeleki mpo na kanambe bango mpe aza komvute Congo siko bandeko na ngai te sivalobi mpo na nini Congo eza koumela po tosikola yango esengeli bato tobenga na bango te me tokota katikati na mabondelie koluka ete mabondeli nzamba kita atumba bespio elati bango po ete mboka Kongo esikolama azikisa babokokiste nyonso bespio elati bango azikisa bato kimbangiste nyonso azikisa bato katolike nyonso pe atika bato église de réveil pa bate bali bana nzambe bana molimo mosantu bana molimo na solo basala molimo na nguya Alléluia bandeko balandi nali kozongela bino na tanga lete pa bate tango tolekaka na intervention bandeko mingi balandaka pona kotuna mituna pe na se na kosala mosana kati pe na libanda kola pambola bino toali kozonga. Merci beaucoup de SIV. Merci toleki epai ya Tatulu Bajwa topesi maloba. Merci. Alors, oui, toza kolanda yo. Je m'excuse. Bon, je crois que tu peux continuer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a reposé question d'abord ngai moko. Message nini tokoki kopesa na batu pour éviter la démagogie. Moni papa Samana loba ki élément moko est très important à côté ça qui a lobby ya batu batu mususu bazali na vrais politiciens, ils sont là qui veulent faire la politique, mais plus ils sont na entourage moko boye et ça dit que démagogie à côté de la démagogie pour ne pas arriver à une bonne solution de la population. Alors biso message nini tokoki kozala na yango pour que bato baza koyoka biso ba comprendre que soki obandi nzela oyo nazoki na démagogie moko boye et ko boma la société. Et quelle société que je suis en train de parler ici? Les société congolaise, le Congolais, la société congolaise. Alors, la bandibo. Le respect yandeko mosusu congolais. Atanga te. Azala mutakala, azala na bilamba, azala na nzala, azala na bilei, azala na bandaku te, azala na bamituka, azala na mituka te, ozala soki pasteur, ozala pasteur te, ozala kimbangiste te, ozala nani. À ce moment-là, s'il y a le respect d'abord, il y a biso ba congolais. Et bandadano da biso, le respect. Et bandadano na biso. Avant que tu respectes Mundele, ou yaki na makambu songoro, biso d'abord, le respect que je vais donner na Zambwana, na DSV, na Poati, na Monsieur John, na Vero, le respect que je lui donne d'abord, et ça la considérer comme interne. Et le respect on a copé sa mutu ya libanda ya Congo, et ça la hypocrite. À ce moment-là, nakanisi et kozala et bandeli, il y a quelque chose. Parce que si moi je respecte Desve, je respecte Veron, je respecte Zambouane, etc.,
je ne crois pas que je viendrai à lui pour lui dire quelque chose dans le sens, il y a qu'au critiquer pour que na zoa eloko songolo. Parce qu'en dessous du respect, il y a ce qu'on appelle le retour de l'idéologie ou bien le retour de la valeur morale, spirituelle, intellectuelle, etc. etc. Donc, retour wana soki ebandi koya na kati na biso. Vous voyez, il y aura ce qu'on appelle, on va bengaka, un cercle de coordination. C'est quoi? Cercle de coordination et kozala ndenge nini na kopesa lisese moko boye. Omoni tango mouvement oyo yeko banda et yeko sala vous marche nani. C'est vrai qu'il y a eu un cercle de coordination, mais et donc à liboso ezalaki le respect de la valeur de la dignité ya mutu ya Congo. Maintenant mutu nyonso libanda azalaki na idée wana. Alors cette idée et y a qui lokola le retour. Il y a makambo wana ezako salama na Congo. Il y a ba bêtise nyonso ezako salama na Congo. Il y a non-réflexion. Il y a bateau oyo ya komi benga ba politicien. La créativité encore, s'il faut dire ça. Donc, manque à créativité, il y a ba oyo ya bengami ba politicien. D'ailleurs, on est dans l'ingina kota vraiment ça sujet mususu parce que entre parenthèses omoni ezali na ba oyo ba bengaka les travailleurs, les créateurs, les scientistes. Ba oana bazalaka ba politicien te. Batouana, c'est là où vient aussi Babiloko Lokola, entreprise, contrôle de la population. Parce que au Komona Moutou, ce qui a na entreprise de Songolo, idée là, il y a d'abord l'entreprise, là où Esika a Kosala Moussala pour Kazo Ambongo à aller Sabana Naye. Alors là c'est vraiment entre parenthèses, entre parenthèses, je rentre au sujet pour dire ceci. Il faut qu'il y ait coordination. J'espère que vous avez malamu comment est-ce que Nazako développer ce sujet. Donc, ce qui le retour ezali dans ce sens que j'ai expliqué le 3, 4 mots, 5 mots, et kozana obengi le cercle, il y a coordination. Cercle et coordination et kozala coupé. Parce qu'il y a ce retour-là. Et quand il y a ce cercle de coordination, et comme il y a bengaka, action moko, où les gens ne s'attendaient pas. Boum! Et ça va congolais, ça, les Cambodge. Et ça va congolais. Parce qu'il y a ce retour qui a formé cercle, où il y a coordination d'idéologie. Et ce cercle, il y a coordination d'idéologie, et Bimisi Mbouma. Mbouma wana, les gens qui ne sont pas tout autour, il y a cercle wana, les gens qui ne se respectent pas, les gens qui ne donnent pas le respect, ah on a coupé ça les sous, les sous, ne on a qui makambo ya mende, ne ngala ko yebisa que mutu abanda, batu banda ko détruire la valeur, il y a l'homme congolais na libanda. Ezali parmi bango mende, c'est celui qui avait fait na Libye. Il y avait un mouvement de lumumbiste en Belgique. Oyo ezalaki kosala musala moko ya malonga pour la libération du Congo. Batouana babandaki kokende na Libye pour que Libye esalisa bango. Mutu ayibaka ba information nyonso tout akenda kuna na Libye ba pese mbongo azwa na mbongo na ba information nyonso tout apesa ke na Libye akeye pa Mobutu. Vous comprenez? Akite pas Mobutu donc basalaka ba télévision ba na ebite soki bozala kite na kini donc basalaka publicité moka kosaka na te tango menda zongaka pilelo abunisa Kabila le père qui combattait pour le Congo yazalaki na ba Rwandais tuti oyo ba Rwandais ils ont fait quoi? Ils ont enterré Bassi Nabiso, Bassi vivant
bantara bango na Bukavu. Ezali ba makambo moko botika koloba. Il faut koloba kango chaque jour pour que etika na mitua ba Congolais. Vous comprenez? Et mutuana donc kuna na Libye otoki Congolais OK kuna na Libye à ce moment-là ya iba kambongo kuna ba moni Congolais c'est ça ba koyamba yo mais confiance ezali sous-souté. Vous comprenez? D'où il faut rentrer na le premier point qui est le respect. Le respect, c'est le retour, et je ne peux pas répéter ça parce que les gens vont te venir, mais on continue encore dans le deuxième point. Pour le moment, on a arrêté, ceux qui vont comprendre le développement et l'acheminement, il y a pas idée. Merci, Papa Nabiso Tatou.